Bonjour, bon dia, na bafantu ya Mama Vérité Makiesi, Miki la polyvalente 4 pour Maman, bakopé Sanzambe raison. Vraiment, Yabino Yeyo, votre humble présentatrice Vérité Makiesi, la polyvalente. Tokoyi déjà awa, toza déjà awa na frontière ya Zambie. Toza na frontière ya Zambie, balobi malili oyo wapi malili ya gogo na kati ya frontière ya Zambie. Toyeka kosa musana biso équipe complet ya VMAK TV toza wana na Mikael Mayola mwana mama na ye vraiment toza awa kaka na cadre ya musala toye na convite pe tozotambola ensemble na ye moko notre papa archibishop Ntingi Patricio. Donc tozalaki wambu biye mushiku lelo na tongo tozali na frontière ya Zambie. Toza na frontière ya Zambie ozomona kaka donc malili ya gogo toye kaka tosala musala ya VMAK toye kosala musala ya VMAK TV kaka ndenge ezalaka vraiment nalingi bino mingi. Vérité Makiesi c'est la combattante moi soit bundaka na ye vraiment lola efongwama balobi bonzambe efutaka bonzambe etombolaka lobi kuna ntango bokomona ye na o asimba ekisi moto akufa na libota na ye o eza kaka ye oyo nyonso eza baprix tozopeye mpona élévation na biso eza prix nazopeye mpona élévation lobi bokoyoka VMAK TV ekangi monde entier oyo eza normal te kaka ye oyo toyebaki bokoma otangela ngai betape oyo nalekaka ya pasi bokoma otangela ngai baféblicité na ngai bokoma otangela ngai oyo nayebaka ye na quartier kola na pasi oyo nayebaka ye na ngola sufaka oyo eza baprix ya paye mpona élévation na ngai eza baprix ya paye mpona élévation ya VMAK TV balobi mpo tokóma awa na frontière ya Zambie banda tozwaki train na 5 heures totambola nakanisa ata ba 16 heures du temps na nzela tozotambola kaka tolembi train nzoto pasi douleur tochange baposition vraiment Nzambe ya lola apambola bino bye.